ingeta la famille ingeta awa makambo sur makambo ba affaire sur ba affaire ba dossier sur ba dossier ya somo nde ya somo ya koyinda nde ya koyinda ya kobeba nde ya kobeba ya kobebisa bandeko na ngaka ndenge boyebi liwa ya ndeko na biso na kombo ya Blaise oyo azalaki drumer epai ya Jibe Mpiana bandeko na nga makambo ezali Jibe Mpiana asalaki descente na ye na famille ya Blaise nini elekaki bandeko. En tout cas na awa na ba vidéo nyonso na poasa na kolinga penza na tiela bino nyonso boy mona makambo oyo elekaki na famille ya Blaise. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka toujours et encore boyeyi malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki ezambala liboso et salimi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Kande tukendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka kobosa na pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotia ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. La famille Lelo na yelibino quelques vidéos concernant arrivée ya Jibe Mpiana na famille ya Blaise na matanga ya Blaise na veillée mortuaire ya Blaise bandeko nanga. En tout cas bolandana nu vidéo yango nga ya bino na uzonga sima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge e sengeli tolanda. Ça va bien? Ici,
awa touti kolanda parce que tango Blaise akufaki tomonaki famille ya ba Blaise ezalaki vraiment inconsolable. Tomonaki ndenge bazalaki na kanda concernant JB Mpiana, bazalaki penza kosilika makasi. Et surtout, la plupart des gens se disaient que JB Mpiana akoki kutu konyata makolo na ye kuna te bakoki ko beta ye, bakoki ko sala ye mabe. Alors, ezalaki surprise ya makasi lobi wana veillé mortuaire na butu baye komona biso nyonso tomona ki présence ya JB Mpiana papa chéri papa Salvatore asalaki descente na ye kuna. Yango dans la vie ngana lobaka toujours zala na ba relation na yo ya bien, zala innocent na makambo nyonso ozo sala. Quel que soit ce que bato bakoloba pona yo, mais soki yo moko oyebi motema na yo, oyebi ke makambo o nyonso bato bakoloba pona nga naza na nga innocent, omona kaka no okozala na problème te. Eza bongo. Donc ba vidéo wana eza penza descente ya yo moko JB Mpiana papa chéri papa Salvatore asalaki na matanga ya Blaise. Wana nyonso ka pona koloba ke aza na problème na famille ya papa Blaise te, aza na problème na mutu te, maboko na ye eza ya kosokwama, maboko na ye eza na makila ya mutu te, aza na ye na likambo ya mutu te, ayebi na ye liwa ya ndeko na biso Blaise te o. Yango dans la vie soki oza innocent ata nzambe na lola akoya ko justifier innocence na yo. Yango balobaka toujours dans la vie kozalaka pressé ya koya koloba te parce que tout le monde a batu mosusu na makambo nyonso bando yemba na ba réseaux sociaux omona batu mosusu balingi baya ko se justifier na suka ya ko se justifier wana baye ko bimaki bango moko baza mabe bango moko nde basala likambo eza mwa bongo. Voilà, bandeko nanga botiela nga ba j'aime ba commentaire na bino ezanga kate ba partage na bino nde likambo nde kop na biso na lela fort ba j'aime ba commentaire na ba partage et ça la kanga goût penza makasi. Voilà.